Bonjour, bonjour les amis de Manchester, Bandekoba Bolingombo Telabino Banso. Voilà. Un petit rappel, le 27, vendredi 27 mai, tous allez la soirée où ils allaient organiser na Rako Production et pas ya Cyril Modogo na Mama Lisa Ponga et pas wapi na restaurant Caribou, tous allez organiser soirée mon copain na kolia kakambisi. Bato banso ba yeba sepeli kolia ambisi esengeli baya na esika wana po ite bakokako zala na occasion ya koyoka musique ya rumba. La rumba congolaise à l'honneur. Boyebi na bola muté rumba congolaise ezalaki bongo et komi bongo patrimoine international. Donc dayango bomona ki pe grand musicien à Congo Koffi Olomide ba elevaki na rang ya ambassadeur il y a ambassadeur culturel pour na représenter musique na biso na étranger. Salamaki bongo na ba sanza yuti koleka na président Félix Antoine Tshisekedi et a tiaki bongo pe nomination yango na maître Gims na moi na biso mosusu nani Dadju. Alors il y avait trop de polémiques na yango, mais siko bomoni ke Koffi Olomide abandi mosala abandi ko sala moi misala na cadre ya Moussa na ambassadeur, donc autaki na Europe aki na voyage pe azali bongo azongi. Mais bon, à part que bateau Moussou Bakimi, c'est pas un problème, ça c'est pas si à Congo de Salah qui Bakima Bazonga. Mais en tout cas, rumba congolaise à l'honneur le vendredi 27 mai, Bissoban Sotoleka et pas à Cyril Modogo. Par le bic 40 livres pour un couple, c'est-à-dire une personne paye 20 livres on est à juste plat. Donc tous autres promouvoir Mbisi. Boya Goyoka, Elengia Mbisi et pas à Mama Lisa. Na ba amélioration à sali biso mikolo bandekoba bolingo ezali somo na yango to bengi na bino ba ebanso ba 8 ans ba leka pona ko ya ko meka kolia mbisi pe na matoi ba yokisa bino musique ya rumba oyo ko bini sabino vraiment parce que to bina pe moi kala pour ça ko bine au sala bato ba ko kate ba oyi ba cadre ni ba okende te to pesi bino cadre wana na convivialité pour que beaucoup ka kozala na baibo mesana na bango bana Manchester bana Leeds bana Birmingham bagoya. Donc vraiment ezali les camboya place est limitée bon mais kako réservé à temps. Donc tina fait la semaine jusqu'au mercredi la semaine prochaine bato bon mais kako réservé pour que beaucoup kako za esika pour na koya kolia mbisi na lolenge elongo bani na yebi que bato belé bakozala bon bah monsieur le maire Chai Mandobo sera de la partie. Voilà, toujours avec à côté de maman Angèle. Donc papa bimisa maman, maman bimisa papa. Donc ma solo ali ya rumba congolaise madilwa ko beta, fera ko beta, héritier watana ba ko beta. En tout cas tokozong la bien ok jazz et sika bomona. Ba papa le quoi après le ba vie na biso le quoi ba vie mangasa. So ba mona niti wana ezali ka mususu mais na yebi ke vie mangasa na ba disponibilité na e akozala wana bana Manchester ebele bakozala Gibo Charmulongo. Il est d'ailleurs le garçon, l'homme aux actions concrètes. Il sera là toujours pour faire ses actions. Bon, Nazena Kondimate, mon frère, en tout cas mon proche collaborateur Blaise Simbu Monta sera de la partie. En tout cas, Bandegoba Bolingo Eza Yakoinda Balobi, Bana ya Congo, Bana ya Braza, Batu ya Bisika Nyonso. En tout cas, Montonio soit Linga Kobina jour Wane Ali. Moi sélection il y a nombre de bateaux pour que toko kakubina na Caribou mais boromona moi changement à mon nene kozala parce que kozala son et lumière moi possibilité à ko sala et là comme spécial au salamana na Caribou donc vraiment il y a une collaboration entre Rako Production na restaurant chez Caribou. Mama Lisa a bongisi misapi bandeko ba bolingo yaka au déguster yaka au lia mbisi mais ba spécialité zali belé kasi les lots sali tout ya nini bande ko ngai bana Manchester on a pesi mbote na bino banso bokola ngai na banzi tokozo occasion ya komona na biso banso na baebalinga ka kobina pe na baebalinga ka kolia mbisi ebongisa bi pona bino banso ndenge bokota moto no so ebate bongo za kofuta yali pona mbisi et puis le reste bande ko babolingo ambiance à gogo pour la première fois à Manchester Tobi rumba za rumba masolo za kitoko na sengi na bino banso bobongama bosala ba gymnastique déjà pour la moni soko zala makolo fatigué banda 19h30 to banda robina banda 19h 23h30
Oh, bah, Ozamaka, si tu continues à 2h du matin. Voilà. Donc, vraiment, pour Nayango, Tolobi, Batata, Bamama, Bandeko, Bimisa papa, Mama, Bimisa papa, Kotika papa, Nanda côté, Ko Bimisa, Bimisa, Mama, Kotika Nanda côté. Soki, Ozali na, bat single, ba déclaré qui, ah, n'est single, yaka, mais réservé à l'avance de façon à ce que, Toye Bate, Ozali, Yomoko, Tant, Ozali, Yomoko, Toko, bato bazali tokokutana na bato ebele bato yebani ebele bana basi bokoyi ya 3-4 ndenge bolingi donc ezali occasion moko ya monene parce que bana Sheffield bakokita bana Leeds bato ata ya Leeds bamama ya Leeds baza koya donc Manchester Bolton Birmingham bato tout baza koya en tout cas soki osali erreur oya kozanga place kobima mozangila te balobi bapasteur bapesi autorisation na bamama babima boya bokenda kolia mbisi pe bobina. D'ailleurs, Bogota bino moko ba surprise kozala wana ya somo. Tokozala biso banso vendredi 27 mai et pas à restaurant chez Caribou chez Cyril Moudogo. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine occasion pour pouvoir danser, manger chez Caribou. Au revoir.